Bonjour, bonjour. Na cadre émission à loboko wa maman aux États-Unis. Lelo nazolambela bino fumbwa. Fumbwa nanga ya ngolo. Fumbwa nanga eza ya Congo. Biso toyebi fumbwa eza nango repas mo ya pasité. Facile comme bonjour pour nous lamba mo esenga na pe biloko ebele te. Fumbwa nanga ya ngolo. Oyo mwamba nanga eza pena ya Congo, euti Congo. Ya awa te ba mwamba be ya Congo penza direct le Congo yango. Ba biloko nanga na osalela na beso ya mwa ba bouillon nanga oyo, mungwa, épices, na beso ya tomate, oyo. Eza pena ko ya mafuta mbila penza. Mafuta mbila direct ya Congo. Po ai kaka ba mama toyebi. Naza pena mbisi nanga okauka. Déjà na tokisaki mbisi nanga na bongisaki déjà. Yango. Poko banda na opona na fumbwa nanga. Po toyebi fumbwa eza na basalite. Poko banda opona ngo kolongola na basalite wa. Nazo banda na étape opona fumbwa nanga. Kolongola mo basalite ndenge ezala kaka. Po bafumbwa ngo yaka mo basalite banzete wana poko longola. Yana banini na étape opona ngo. Na poni na sisi na kosokola ngo mama toyebi ke fumbwa tozana ngo pena confiance makasi te fo otokisa ngo mais loko eza ngo ya bololo te tosombela nga na Kongo ebise nga pona pena ya bieza ngo ya bololo te mais ko tokisa ka ndenge vandi mwana mesene te kauki mama ya moto po elamusa ngo kwa yango ka no sa mama moto ka mukema ya moto mukia po na tie na nga bilo na nga sebo ena ngo pena salite mingi te kolongola ka mo ba nzete wana. C'est bon, merci sur le ponant. Soigna chocolat. To comme l'étape au chocolat fumbwa. Abani ko chocolat fumbwa na ngai. Ko mama mabele, fumbwa to yebi keza makasa. Makasa ezanga mama mabele te na mama ba yebi. Ande chocolat ngo. Mama mo ya tieta. Ona olongola ka mo mabele ko éviter ba mabele wana. Kwa fumbwa nanga yango ezala nango problème te nyonso ematala nango likolo mabele etikala nango na se yango nazolongola kaka prise oyo eza likolo wana. Fumbwa eza nango le moins compliqué te. Singa na pas complication te osala ebisala te. Aka elo moins simple, eza ne simple. Mais biso ba mama to yebi kandi to bakisa mo ba ingrédients na biso po le loko eza goût. Po sola me ka boza matiti ko bonga te. Po luka pe ko ebima mo bien ko bakisa mo be épices, yebi ka biso ba mama nde ko sala. Ko bakisa mo épices ko na ko luka ka moi pour remonter moi saveur. Mo pe na moni za na mo salite mingi te. Ena ngo ya salite te. Po mama pena na Kongo pona ki pona pena fumbwa na mbanda ka wana. Bongisa ngo ka po eza te ka nde uti bon mama olambi yango. Po eza makasa. Kasa to yebeza na mama masalite, mama mabele. Bongisa ngo ka. O pena bilo amboka na biso Apena mutando yebi ka biso batando fumbwa nde. Opena bilo boala. To lingela ngo pe ba vantir. Tant to lamba ngo pena to lamba ngo. Bona boela ngo kuba huile. Lingela ngo pena ko boala pena. Azongi pena kuna na madimba. Mafuta pena ko mafuta mangasi.
Maman a tout son ka mwa mokie. Pona ndenge yaki ezaki ya mwa makasi. Ko mwa makasi ndenge evandaki. Donc c'est mwa ndambu. Po elema. Nous avons ata mwa 5 mwa 2 minutes kaka. Poka makasa wana fungwama. Tango ezotoka, déjà na bongisaki mbisa okauka nanga. Atokisaki yango déjà na prêtaki déjà bilongo nanga nyonso. Abongisi da mbisa okauka nanga. Nyonso déjà eza wana. Atanda nazozela. Fumbo nange toka. Loko na kosalela yango eza na mwamba na ngai déjà nalakisaki mwamba batomate na nga pe yango oka mungwa mwa ai toyebi kaka mpona mwa esalaka na biloko naye kotala yango mpona eza nga na posa etoka makasi te po eza yango fumbwa bololo te etoka nango makasi te yango na ye azalika na posa makasa wana efungama elemi na bana siko kotia biloko na nga oyo osali atiaki na nga mai te bamama mpona azali na mpona obwaka na nga mai te mpo eza ya bololo te atiaki yango kaka mpo loko evandaki omayaki mwa makasi elema kaka mwa ndani fumbwa na nga ngo oyo omoni bamama etoki nango kaka mokie mpona ngai natia biloko na ngai bepisi na ngai natia bepisi na ngai bamwamba biloko nyonso c'est bon nazomema ngo kotoko kuna chanel ok nazotia biloko na ngai natie déjà ndembi na nga nazokata tomate na ngai ya mbuma nazokata toza na besoin ya ndembi tomate ya mbuma mwa ai oyo abuya wana pe ezanga te base nango mingi nde pe na tomate ya mbuma ezanga te mwamba pe nazokata na bato matungulu sikoyo na sisi okata matungulu na nga nakotia mwamba mpo natie mafuta zongisa ngo na moto etoka nango biloko na nga nyonso deya nabongisaki na ngai okata matungulu na nga fumbwa ezala nango compliqué te donc repas moko ya simple okoya fumbwa nango namona te nazie awa nazongisa yango na moto nazotia mwa bouillon na ngai oyo bamama po bamati yango kaka mwa saveur oyo eza nango nini eza nango kaka nini ai ya poussière ai eza nango kaka mélange bamélange bepisi bamélange bandembi bamélange biloko ebele episi kaka nazotia nango eloko mosusu te naye sikoyo kotia mwamba na ngai bamama tolambaka toyebi mama nyonso ayebi quantité eloko azolamba ayebi quantité ya mwamba na kosala fumbwa na ngai ezala nango mingi te mwamba oyo mama na olongola kaka ndenge ekangami sachet mwamba ekangami na sachet yango nazolonga maboko na yango eza salite te eza propre nasokolaki yango manzaka nanga mpe eza milai te ekangama basali te soki nazotia mwa mai ndambo
mwa mai po mwamba elemba na mai eza na mai te na kati akotia nanga mai ebele te ekoma flave te mai ka moke po elembisa ai elembisa batomati wana elemba na mai te mwa mai na mai azotia mafuta azosalela mbila mafuta mbila yango mpo mona eza bien mafuta na yango azosalela mbila asalela nanga huile te nazali mpena nakosa nalia fumbwa pena na ndenge ya Congo na ndenge bakongo pena na mafuta mbila pena bakoko batikela biso ba huile wana mingi te yango baya yango azotia mungwa mungwa mpe ebele te bamama bakomi kopekisa bato bamungwa mpona batension tina ngaka mungwa mokie tiki yango etoka babiloko wana nyonso elemba tokutani aire moko natali biloko na nga namoni sikoyo sava naye naleka sikoyo na etape ya kofina sikoyo mwamba po mwamba po fina ngo eza na mwa mai po efinama bien bamama te eza yango na mai boye mwamba biso bamama toyebi mwamba ekangaka nango nini mwa nzete elekanaki mwanda ntia mopanzi mpona eza na facilité ya kofina yango bien akoni eza mwa mosika azofina mwamba nde ezala azofina mwamba na ngai po biloko deja ebeli nango banini nyonso elembi komi kaka na etape ya kofina mwamba azofina biloko nyonso mbala moko na batomati nde ezalaki ya mibimba wana na nde naofina mwamba yango mpe ezofina azofina mwamba nachange lutu mpona lutu oyo namona yango ezosala bien te nazwi ya libaya nazwi nanga lutu nanga libaya mpo ya libende wana naomona yango esala bien te change kaka lutu na matisi nanga mpona tana nango balola etokaka nango ndesa ebo deja ebeli nango me nde naofina mwamba boye fona tika yango susu mwamba wana etoka so mwa mokie ebimisa susu mafuta nango yama nango na biloko nyonso kayabu nde naza daya nalambaki nanga taba na ngai bamama bayebi na bango nde balambaka taba wana azali nde na penza plus mingi fumbwa nalakisa nde fumbwa nano biloko mosusu ekoya nango bobanga te bamama tozala mpona kosungana na mosusu mama oyebi eloko moko bolambaka yango bien moninga mosusu ayebi te apartir kaka kotala ayepa comprendre ke eloko boye basala yango boye tose completaka na cuisine moto ayebi nyonso aza te na mosusu yo oza dire na eloko moko olambaka boye nga nayebi te apartir kaka bemission tozosungana nabongisa ile ya mbisa kokauka na ngai yango oyo nakotia yango mbisa kokauka nasilisa na kofina mwamba na ngai nakotia mwa mai moke kilo makasi mwamba mosusu mwamba po etoka bien mai kaka mokie po mwamba so etoki bien te bamisu balingaka ata azolia asentir mwamba. Et si ça rappelle qui est mon so alia fufu balela mwamba yango wana bakusango mwa mai ndamu mpo bawe esala ye babulu wana epanzana ebien te epanyana
fumbwa na biso yango ni tape na tia ya na bongisa mbisa okauka na nga makambo nyonso ya na salaki na tokisaka yango déjà mais na bakisi yango mai mpona kolongola biloko mosusu etikala na mwa bakati mwa banyama wana awa natie su mwa mai ndambo ambisa okaka toyeba couleur nango nde ezala yango déjà c'est bon na couleur nango mpena ya fumbwa tobanda kolia kala ya mbila mpenza yango ya mbila pena yango oyo nazotoka nango kotonga nazotia mbisa kokauka na nga déjà natokisaki yango mwa mokie kaka pa misu balingaka bango mbisa kokauka te misu balingaka nga mo mpe nazala nga fani nango te mais matiaka kaka mpo fumbwa mwa mbisa ezala ya bavariété bambisa ebele awa bamingusu azali awa oyo banini azali awa nyonso mbisi mosusu ezalaka mwa makasi yana tiaki yango kaka elemba mwa ndambo nalinga na baposo wana te oka nazala fana mbisa kokauka na nga ngo bamama nazotia longoli mikuwa baposo mpe nazotia te baposo mosusu ezalaka mwa makasi nazotia mbisa kokauka natie mbisi na nga yango oyo fumbwa na nga yango oyo po ti mbisa kokauka bien nde bapapa nde bolingelaka yango oyo fumbwa yango eza pena fumbwa ya mafuta mbila nasepeli nalia pena ya mafuta mbila tobembi mpe bahuile nalingai pena eza bio mafuta mbila nanga mpe ezalaki na nga kitoko natie mafuta mbila ebele te komi kopekisama bamafuta bamungwa tosala nango attention bato bakomi bato batension bato nini bamalade ebelebele natie pena na mesure eleki te ezangi te yango fumbwa na nga yango eza nde salebo ebeli nango fumbwa na nga yango ebeli okolia yango na eloko nyonso okolia yango na fufu misusu baza balingaka na bango fufu te akolia mpe na kwanga do edepandaka nde beli nango edependre na yo moko ndenge olingeli olela so mpo mona okozwa no mapa kaka yo mais ezala accompagné na taba na lamba ede ya taba bango baolia na fufu likabo ezanga te biso to bakongo comme tout mokongo qui se respecte ezanga te se alif yo fumbwa ye donc fumbwa lelo eke nango toke nango na huile te toboyaki na biso huile d'arachide te tozongi pena na huile de palme mafuta mbila lokwa nazongi pena na bakongo na madimba donc tozolamba fumbwa eloko nini tokolambela oyo tokobosana te fumbwa base nango esengaka mwambe ezanga te litungulu ezanga te ndembe ezanga te tomate ya mbuma ezanga te bamama misusu mpe bakoma na bango kokendela longo mona atie mwa tomate ya linzanza mpo olamba ona huile so mpo ezaki eboni mafuta osepeni mafuta mbila te okolamba mpe na huile siko mpo olamba ona huile ebima ndeti couleur mafuta mbila okotia mpe mwa tomate mwa moke ya linzanza ebele te mpo na kaka na couleur wana mpo bafumbwa mosusu ya bahuile ebima bapembe pembe mpona kokima kaka pembe wana otie mwa tomate ndambo ya linzanza ebele te kotia teke loko ozolamba mabesu te mwa moke kaka etiango kaka mwa couleur donc nazali na besoin ya ai nazali na besoin ya bouillon wana nazali na besoin mungwa nazali na besoin tomate ya mbuma nazali na besoin ya mafuta mbila mwa ai mwa litungulu kaka nde ezalaka yango wana tolambelaki fumbwa na biso komi na suka fumbwa na ngai yango oyo okolia ngo lelo nyonso olinga lelo nasepelaki nasalaki taba bouillon taba na ngai yango ya bouillon bakoakompagne yango na fumbwa bamama mpona lelo tosuki mwa ya moke nazalaki nango ya kolakisa yango oyo tokutani ya prochaine émission tokosepela tokolamba eloko mosusu ya bien oyo ezaki bamama bomonaka ya pasi
so vous avez besoin ko yebe loko moko boy bokomeli biso na ba commentaire wana vous avez besoin de lobo la biso repas boy tozana po na ko sungana moi muki onga na yebi na ko partager ba poisson ko ya ko tumba ndeni basala ba poulet mayo donc so vous avez besoin yeba moi repas moko au contacter numéro papa Bobby émission loboko ya maman na États-Unis tabana nga yango na tsaki ba accompagner na fumbwa na bela babo bye bye na pesi mbote na nga na bandeko nyonso bayebi nga na bandi mutu liboso na chéri na ngai mutu sala ponga na zala na ya États-Unis Fabrice Dileka na pesi mbote na bana na nga Preciana Constella Reyo azbosani te bana na nga msusu Kelsey Rosa ma copine de cœur Nicolas Tung moi ça papa Bobby wa choco frappant na bosani te Mika na mobali na ye Lina na pesi mbote na Kolo Masolo Bobby Batantu atika ye wana boss de boss a umela papa bye bye.